Comme toute autre maman, nazali na bana, nazwaka temps ya ko gérer bana nanga, na ndako nangai ndenge mama nyonso azalaka. Mais vie professionnelle, si on a comme na musala, oui, il faut la respecter musala nanga, na koya, na tango ya répétition, na yoko répéter, na tango ya tournage, na ke tournage, na zongi, c'est ça, peut-être ndenge na ko répondre. baza pele na temps bango mibale eko encadre jeunesse bafille baza koya mikolo po bakoma mpe neti bango pita. Pour nanga oui merci mingi na ndenge opesi biso pe toli wana to akadraka déjà netinga na kadra déjà ba groupe nanga moko mais bafille na biso pe baza très difficile. Mais ce que tu as logique tu as comme mon honnête caca ah l'on va qu'on a eu sur les camus pépé bah ben la biso battu les camus pépé mingi maman la tu sais et le maman capé moi au occupé bah l'accent bango kaka bango non so na biso les camus ça la boue na na banda to ça la boue ah te ya kusa akuninga kusa ndenge na yi yango mona kale msusu bakansaka ba msusu biso za très orgueilleuse o ba mama wana ba benga ba mama wana ba sala kaka ba mama wana mais non parce que bazo ko se respecter te là on peut se toli ye toli wana ko mono bien te akomono ne te za contre ye ozo tia ba kal. Ok non so balanda ka biso pe doza rolanda bato ba format ki pe biso to yokola ki classe ngo kumpe metu ba former biso alors soko ba yebiso sala lokolo nanda lokolo wana bana na biso ni mituma kasi mituma mais toujours sala ka effort ba yokela biso nana bolio za groupe salongo moni moi bilenge pe ba koti ah oui toujours le kabango pe baya toujours le kabango baya parce que biso le bandaka na biso la bandaka na zaki na 22 ans mais na âge on a comme nango so ba pesi nga rôle tam sous ces jeunes filles na ko jouer te à moins que na jouer koko na jouer maman koko ou bien maman moko asa komeli alors na ko jouer mwana mukete tout ça besoin na bilenge baya ba baza na besoin formation ba ko ya to le biteke bango nyonso parce que na ko lo ba pe eza na bana basi mususu na monaka ba o bazalaka na souci ya koyeba ta mususu komona boye aya tuni yo mama nga nakoko za ndenge nini ou bien sur scène nakoko me comporter ndenge ou ta mususu a jouer au salier remarque au mona ndingo na facilité mais ba mususu pe balingaka na bango te balingaka te oya lingo sala tika ya sala okomona ba pesi rôle yake jouer comme la muki na pongi mais okuta azola mukana pongi na maquillage na yenyoso na ba bijoux na ye na kana nini na ba robe na ye ta mususu ezali ba robe ya kolala la pongi alors tout ça ezala ni pe bongo mama biso mingi na banini baninga koleka lisu maputa te so teko la taliputa ya na félicitaka ba jeune mususu bana lokola na koko kopesa exemple parmi nani so na lobi neti ici la bisal na koko lo baleya na koki koloba mwana Ursule Pechanga bon baza bano na sepelaka na bango mingi parce que balukaka mozindo ya likambo po bokoko kosala barole na bango ndenge esengeli alors mbala ndenge wana beza bana oyo bayoka katoli mais oyo kobenga soko alingi na ye te okosala ndenge nini mama otiki Maman Chapo azalaki mingi proche ya sans souci pour d'ailleurs regarde ça que non sans souci avec une bonne naie au zali na bongo te mais est-ce qu'il aura temps ya kotala famille ya sans souci chaque anniversaire il y a sans souci d'ailleurs naza na kata groupe ya sans souci problème nyonso yalaka nakuta na mama do et la groupe avant ça na mona elekinga na ke pa mama do pas de kambo na groupe eza ndenge ni nyonso sala makuna poudre mama to sala nini maman est-ce que tu comprends ça likambo boité so eleki biso mabe wakangana tala likambo mwana wazo sala bobo bon tozini ndeko atosala bo ngana famille sans souci leur nyonso baya kotala kangai batala kangai
et elle kamuke bakoma maman et la Chantal là Jackie bien papa Salibou bien maman atale maman na bango kufa mutalibu so babenga kanga c'est tozalaka na bango lokola famille moko et la famille chapeau na famille na bango ya sansu matondo ezalaka mutu moko likambo ezwa bango nyonso bakoya matanga ya bango pe zibiso nyonso tokoya matanga toza famille ti lelo bana sansu si ti lelo so bamoni ngai epa nyonso na yali mama ngai pe so na kei so na moni toi barespectaka nga makasi et puis batalaka nga lekwa bayokaki malade leze nabelaki makolo awo bango nyonso mama oyo na telefone mama ndenge nini kuna ndenge nini oyo bakari na Afrique du Sud bayebise mama shako kuna moyete mama eloko nini nakotindeli bakisi awo tu vois que balingi la famille munene vraiment ce qu'on attend Daniel Bossali na musala o to les canons d'avantage Bossali l'art pour l'art ou bien le occupement ko bomba le peut tout à tolo devant la télé oui ça va tout avantage nous nous bénéficier ngai pona ngai avantage à liboso nzambe ninga pesi na pema na bomoye biso toza kasi yango na avantage munene yango la parce so yango alongoli awa ba na komi na ngai eloko pamba bon ya mibale moi batama wapi bayalaka ça carrière pour na mawate parce que ça mon sala mama oyo na zwe penza na mosala emonani te mais moto mosusu amoni eza à part ministre match Kisimba oyo apesa biso baterrain na Bensek yango nakoloba avantage oyo nga nazwi mwa terrain na ngai na muke na débrouillaka kutu nane nakomi ata na lenton te parce que tala makoki eza te mutu te apesaka biso to eloko mwa muke mpe mutu asungaki muke mpe ekoma ata na niveau mpe ya lenton yango nano ekomi te wana mama Olive le totambolaki na ye mwa makoki oyo akokaki kopesa biso po alobi ye mpe aza mwasi libala soka tosengi ye le tosengaki ye alobi fatuna nano epai ya papa apart ye ti lelo yango nazokende ngai oyo lelo nakomi na mbula boni tala ndenge nani na vieille na kati na passé temps nanga depuis 14 ans ti lelo nazo veiller nazwi penza cadeau penza ke ya munene boy maman eza te boli l'état quand même vous avez organisé oui t'as tenté boye na osepela nakoloba ke eza eloko moko mosala oyo nasali souvenir ya bien nakoki koloba ezangaka nango te ya mabe mpe ezangaka nango te mpo ya malamu ezali naza quand même mosali na RTNC nazwaka salaire na ngai avec salaire oyo nazwaka natangisaka nango bana na nga na mpo batangi en tout cas batangi mpe batangi grâce ya salaire nazwaka na RTNC mais mpona koloba sikoyo sur le plan ya mosala oyo biso tosali ndenge bato mosusu babetelaka biso masolo ye soki ozalaki kutu nango na Paris e soki ozalaki boza boye toza bongo te toza bato lokola bato mais avec le peu oyo nga na kozozwa donc je sais quand même m'organiser na ndenge na nga nasala oyo esengeli pour ne pas koluka plus koleka bon nakoki kobenga te ke eza échec ta mosusu mpe nzambe atindaki nga nzela yango mpe mpo ndakoka kozala oyo nga nazali lelo bon souvenir mosusu ya malamu nakokoloba mpo nakokoloba ye olekaka na télévision mais so nazwi ta mosusu cameraman aza na nsima wana tokende esika nga nakozwa avantage koleka mpo oyo nakokoloba sikoyo ke avantage yango ezalaki nini nakendaki mpo nazwa carte de lecteur bitumba bato bazokweya bazoluka bato ya babebe ngai kobebe te kasi leo kaka nakomi nalobi na ngai mama okozwa ngai nakozwa te natelemaki kaka bayi kaka bastructure ngai bakei na ngai nazalaki moto ya liboso leo bafungoli biro nazwi ka directeur nazwiki nanga ndako alors eza na bavantage oyo tozali nango mais mosusu mpe badesavantage eza nde ebele yango wana nde tozolobela parce que kozala femme publique kozala femme publique toperda ebele parce que lelo oyo
soki totikala ndenge tozaleli boye bafemme seule ezali kaka likolo ya femme publique likambo namona yango deja matanga makanza kuwa akufasa mobali oui tozokende ndenge wana tokekela bongo alors ezaka nini disons moi nazalaki na mobali asalaka métier na nga lelo tokabwana à part ye ntango akei wana moto mosu aya te kabalanga babandaki koya na bango succès wana te bayaka na bango mais bafamille na bango toujours eyaka contre obali mwasa ndumba wana obali boye amonaka nde nyonso na télévision okende esika bazobengabenga ye 50 100 personnes bazodi bakobenga ngai kuta eloko nini ya kozwa nakozonga kaka na ndako wana tokotala na biso mibale bamonaka yango te baseneki babokilo bakale kaka omona mwana mpe akobaye atiki mais lokwa tokomi mpe omona ozumwa mutu na yo ovandi na ye tovanda kaka soki olobi libala awa bandeko bakoya bakoma olukelanga mindonotovandi na biso femme publique eza pasi eza pasi mpo obala parce que motu nyonso azozwa yo na image moko boye oyo ake oza femme légère sans pourtant quand même que oyeba nyake oyo akosepela donc kovivre na yo nda komona parce que mingi mpe batémoignaka yango balobaka nakovanda boye eza mpenza mpasi ya mabala ya kovanda na mabala mais libala yango loka tokoma chute boye toloba te ya bino bosili parce que bozali bolanda bafilme nigérien bamama kuna bafilme ya baivoirien ndenge ezotambola lelo boye lecture ni bosala par rapport ya mosala ya théâtre bacondition mboka na biso ezani est-ce que tokokomaka lokola bango nga nakoyoba tobandaki bango batriche biso pourquoi pas toleka bango toza na baréalisateur moko minene awa na kati ya rtnc awa baréalisateur ya minene ya cinéma baza ebele awa mais makoki leza te mpo ya cinéma ebongaka mbongo makoki leza mingi biso et puis ministère na biso na kamwaka ndenge avandaka boyo mbongo eza te biso moko baartiste na ye tokotia mbongo na kata ministère wana mpe akokokipa ta leta te ka na fond moko akoyoya lelo azobetisa bamusicien quelque part salle moko to chaque samedi droit d'entrée wana ekoti na kati ya ministère te se ekota te tozokabla artiste na ministère na biso cinéma kokozala mpe acréer bibo tobengi bato babarteur bocreye ye moko abimisi yango adistribue yango na banini bakosomba te puisque masoni bosala bamimisa tika mama tika ngako nakopesa mbota pamba na félicité ti lelo on va vous appeler maman ne reçoit pas aujourd'hui mais naye kosenga mboko te naye kofélicité ye ayeba mpe ke bamama baartiste bayalaka je vais vous appeler ti lelo moi je dis la vérité nalobi awa baartiste bazangi te so totali bien banigérien bandi nsima na biso mosika et puis le nigérien ntango toyambaka mike awa ayaka awa ils se sont inspirés na groupe salon bango moko batémoigne yango baleka même bala batélévision bazolobela yango mais soki lelo bango ndenge bazoconsidere ke baleki biso eloko ezozanga bazoconsidere te ndenge biso tozosala comparaison wana ezomona te bisoki bato mingi bazomona yango parce que bafilme nigérien ezwi ampleur koleka awa parce que biso tozoproduire te bokoproduire ndenge nini biso tokoproduire bo eza te or bango ntango bayaki awa baza koyebisa biso nini l'état akipaka bango à 100%. Et puis soki babandi tournage na bango ndenge bazali wana bake par exemple na wana campagne wana donc quartier mobimba wana nyonso mobimba wana donc ezali batikeli bango na nyonso oyo esengeli pour que basala mosala na bango
biso ndako pozwa ndako ya moto okende kuna opesanga combien opesanga combien il faut bofuta ye mais bango l'état na bango quand même aza koappuye bango c'est pour cela théâtre na bango bamisala na bango mpe bazozwa epuis mpe baacteur na bango bazali bien rémunéré na ntango mpe baproducteur yango bazoya bazotia mpe bapake oyo esengeli pour ke basala mosala wana mais na biso yana na occupe yo bakosala biso tozala na espace vide awa bakosala biso cité moko des artistes bausine cinématographique détente quoi que musika mais oui banani na biso baréalisateur ya minene bayalea bazochome kaka boye eloko akosala réalité mais bato kosala bazali bata biso ndenge tozoasaleli yo mpenza otali tozaka king malebo na réalisateur mo biso na yeli film wana okondima teke biso okondima te ezali donc le mot de la fin pour malobeti azo monoko ngongeza mukuse ngongeza mukuse ya koloba c'est première eza sukate parce que dans zone il y a toujours bino pour bilingue baleki ba sa musala oui bilingue toza besoin na bango oyo balingi koapprendre oyo bamoni keta mosusu ango koloba ta mosu ngai modele na ngai eza intel modele na ngai eza intel oui bien sûr eyaka epai ya bakulutu baza toza besoin na bango parce que biso ndenge nalobi wana tozokende ntango tozokende boye ezali te ke lelo parce que toloba neti balui de finesse butu asala cinéma ntina ndenge akomaki mobange na ndenge aye kokufa mais biso mpe tokosalaka kaka mais barole mosusu esengeli ke relève ezala ya bien pour que mosala yango mpe etombwama mais ntango yo ozozwa bato yango bazokende sikoyo na ordre moko te oyo ake boye oyo ake boye oyo ake boye koyina na bango moko eza mwa passe en tout cas orépondre nga na mokuse parce que là nebi ke bato beye bazolanda biso dernièrement artiste comédienne moko tokofa na groupe Salongo mosolo mais bato baya déplorer présence ya bino bandeko ya groupe Salongo bokendaki te oui problème ezalaki olanda moto te na liwa ezalaki plus question ya biso bato pour que tozala un peu à l'écart na maye oyo elekanaki na kati wana parce que so tolandi bozindo ya likambo yango ekolukela biso débat moko ya molai alors na mokuse biso tokendeki te mais ezalaki na ntina oyo biso tokendeleki te. Merci Maman Chako. Merci Maman. Merci Maman Bolingo. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à l'équipe technique. Merci à Patrick Bamou. Merci à Jonathan Bianga. Merci à Rémi Kalemba. Quant à moi, on se retrouve le samedi prochain. Bye bye. Ela. Mini yena mwana benu Congolais.